Binga babete la ulisono. Ata kimbango ayebi bonzamba Yesu. Ata mauma ayebi bonzamba Yesu. Ata soi-disant kimpavita na bino. Ayebi bonzamba Yesu. Bozo kosa batupona nini? Bozo kosa batupona nini? Ba soi-disant bakisimbi nini bakoko lukaka kimbango futu na beta ye. Bakisimbi baya na ko beta bango. Yesu azanzambe na nko. Anzambe mo. Est-ce que biso si tu es là bino moko ko bilikuna na kamba? To ya déjà soi-disant na sango ya kimbango na bino, to lobela kango te parce que to on a zéro côté. Voilà. Soi-disant yo mwana mobalo. On le dit que ça la matière nango ko binisa. On le dit que ça la vidéo nanga. On ko binisa na ba voice na tinjo binisa ngoloki. Parce que le passé nanga na ebindeke basala moto mabe te. Le passé nanga na sala kindumba te na libe yoka motu te. Nde naza boye na pesi nzela binisa ngoloki na bota bana 4 na mobali moko. Yesu aboya tokabwana ndenge naza sikoyo na mobali mosusu ndenge naza boye. Binisa le passé nanga motu kimbangu nini obino boyelakisanga oyo koloba ke kimbandiste ya nini tala bino bato bobanga kimbangu ngo naobanga kimbangu te keba eloko kimbangu asala na RDC na molango te so asala eloko asala mpo na bino asala mpo na nga te oyo yango eza Yesu nalobi keba soki kimbangu na bino aza na pouvoir botina ye ndalandanga ti bino bokomi baporte parole ne mpo na nini botina ye ndalandanga ozoke koloba mpe kata na molimo l'église akimbangiste vindimo oyo kokani na motu te kuna bato akimbangiste banani soki akokani na motu te kasi botelisa soi-disant kimbangu na bino alandanga. Sans oublier que Kimbangu Abanda Kosalango est non selon sa puissance, mais il y avait une puissance divine, c'est-à-dire c'est Jésus qui lui avait envoyé d'accomplir cette mission-là. On a yebi, Banda Abanda Kotanga na école wana siri wana yebi bon. Alors ce que maman à côté na débat na yé na bata kimbangiste, mais nga siko lokola musa na nzambe éclaircissement on est na pe c'est ça que Simon Kimbangu fit un vrai prophète de Dieu. Parce qu'il a parlé de Jésus. Simon Kimbangu a prêché dans ce qui concerne les Saintes Écritures. Est-ce que maman a coqué le cas, papa Simon? Bon, koleka, na dit baza manga ndi moko. Siko yango siko ozomona ke place siko buzo ba ezokota siko na makambo ya mwana. Congo longola loboko na litama bangusa mai na miso tika bisenga senga ya kolula bikolo mosusu pesa Félix Antoine Tshisekedi maboko pototo siko soki lelo balobi ke Congo ekoma la religion moko biso tout tokomaka kosambela religion moko tolandaka lokolo moko ni basalaka gauche gauche eza gauche so tolanda religion nini oyo tokotia na Congo mpo mboka na biso ese développé. Nayebi ke pour la question tuni eza question moko tellement pertinente. Aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pete po awangata Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Ebana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo ebateli le Nazarien lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kantelobi kolapie mapapu masopi mafuta tokokisitana longo na nzambe oyo babenga na makomi. Bonjour chez vous, shalom et bienvenue chez Nazaréen avec la princesse de l'Éternel. Nous sommes ici dans cette émission Table Sainte qui réunit les hommes de Dieu autour de sujets importants, aussi très capital. Mbam Wikwapi, Tozozo à la régie, Poto, Raksa, Bino, to présenter Bino, invité Napsua Mokola Lelo, Tozo, informer Bino aussi que bientôt nous serons là, dans Europe,
oyo tokobeta concert ya mena tobengisi bino nyonso boya na Bruxelles tokozala wana na équipe ya balongi mobimba tokoyemba tokokumisa nzambe kozanga te zala wana pour la gloire de notre Dieu mais cantique on a dédié beaucoup plus na bato oyo nyonso balingaka le Nazaréen pe tolobi ete moto nyonso to aza na mposa pendant baséjour na biso parfois toyaka oyika mat fena ye nalakaki te benga biso na banimero wana oza na mposa toyemba yo na émission toteya na etonga toza wana mpona yango le 22 juin nde tozali na etonga ya disons na concert mais bajour etikali wana tokozala libre mpona koyamba bapele na bino mpe bademonte na bino mais yo mibengela déjà avant parce que tokozala wana déjà avant le 22 juin merci kole soit pambano régie à vous Merci le roi de rois. Alléluia. Tombola maboko na yo likolo. La kisa maboko na yo. Sakat. Sakat. On y va. Ah. Salaboye, salaboye. Assis sur son trône. Salaboye. On y va. Assis sur son trône. Encore, encore, encore. Ah, ah, ah. Afandi na ngwende na ye. Yesu azaya kofanda. On y va. Assis sur son trône. Afandi, 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 afandi. Assis sur son trône. Fandi saye, fandi saye, fandi saye. Nazo mono te tika Yesu afandi. Afandi, 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 afandi. Merci Jésus. Merci Jésus. Afandi, afandi. Salaboye. 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 Gatela Yesu le sako. On y va. Gatela. 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 Kaka. Kaka. Yambalo ya daba ministre bakokata. Nazolo bakatela yelo sako. Katela yelo sako. Katela. 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 Nazo monote. Nazo monote. Nazo monote. Nazo monote. Salango boye. Dose, 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 dose. Tolobi à tout. Yoka. Merci. Tolobi boye. Yambaloyo. Adaba ministre bakokata. Et retour sur ce plateau, je suis avec l'évangéliste Joël. La séquence a fait plaisir énorme à Nekab, de côté de moi, que le Seigneur te bénisse, à maman Judith, et puis papa José, depuis la France, aussi à Shekina, na Mélène, ça papa Mbolayo, à Pambola Dadantimbo, na papa Jisé Ntimbo, Oyo Bazana Mboka ya Belgique, na banane surtout, ma nièce, ma neveu, na Pessivino, ma big salutation. Pourquoi pas à maman Betty Kokele depuis les États-Unis, maman Madé, I love you so much, God bless you. Évangile, shalom. Shalom. Bonne santé. Oui, santé normale. Les hommes, en tout cas, ceux qui nous ont mes alliés, donc c'est gagnant surtout que les amalams. Tant que vous avez dit que alors on a autrichien. Ah, vraiment, pour l'habillement. C'est moi tant que vous avez dit que donc, et ça, on va juste des coïncidences. Ok. Merci beaucoup. C'est que ma bébé et pas moi, pas l'ensemble des personnes qui ont la présence des coïncidences. C'est ça, c'est
Na moni pe coïncidence c'est ça. Oui, et ça bon parce que moni coïncidence spécialement entre Elisabeth et Marie. Okay. Marie Nazemi, Elisabeth Nazemi. Merci pour ça en tout cas, je vous salue vraiment à place de surtout Boza, dans le monde entier, vraiment que Dieu vous bénisse. C'est votre humble serviteur, Névalis Saint-Joël Kumaba. Vraiment, on a dit que beaucoup vont bénéficier de quelque chose, on n'a pas Nabiso, dans mon colonel, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, nous bénisse aussi. Et donc, journaliste, nous avons vidéo avant vidéo, c'est la tournée, vous avez un ensemble. Est-ce qu'il y a une vidéo historique? Il y a un ensemble où on a les cas et on a oui, certainement, on a vu historique, il y a un ensemble tellement élevé. Le Gola Aïdi Nabala, le Gola Papa Simon Kimbangu, Papa Kelani. Donc je connais un peu il était aussi. Non, mais lorsqu'on parle du patriarche, donc il faut tout chaper Simon Kimbangu. Papa qui est là, il y a 4, tout chapeau, tous parce que sinon, du mal, on va saluer les mêmes lieux sur le site pour continuer ça. Il y a solo au VTCT, pour le VT, aux 5 septembre, pour l'émission, disons, pour la daronne de Kola, pour Moussal Nzambe, où il y a un peu de Kangi Mikolo, il y a un peu de temps, il y a un peu de Mikolo na net, maman a dit ça, à l'époque, tout le monde a papa Simon Kimbangu et puis tout ça. Ok, ça va pour mes attentes. ebinga babetela lisono ata kimbangu ayebi bonzamba yesu ata mama ayebi bonzamba yesu ata soit disant kimpavita na bino ayebi bonzamba yesu bozokosa batu mpona nini bozokosa batu mpona nini baswat disant bakisimbi yo nini bakokolukaka kimbangu kutu na beta ye bakisimbi baya na kobeta bango yesu aza nzambe na nko nzambe moyi. Est-ce que biso si tu es là bino moko ko bili kuna na kamba to ya déjà soi-disant na sango ya kimbangu na bino to lobela kango te parce que to mona vie de côté voilà soi-disant yo mona mobalo olobi ke oza na matière nango kobimisa olobi ke oza na bavideo na nga oyo kobimisa na bavoice na tindi obimisa ngo noki parce que le passé na nga nayebi ndenge basalaka moto mabe te le passé na nga nasalaki ndumba te nayibi eloko motu te nde naza boye napesi yo nzela bimisa ngo noki nabota bana 4 na mobali moko yesu aboya tokabwana ndenge naza sikoyo na mobali mosusu ndenge naza boye bimisa le passé na nga noki kimbangu nini obino boyelakisa nga oyo koloba ke kimbandiste ya nini tala bino bato boyebanga kimbangu nga naobanga kimbangu te keba eloko kimbangu asala na rdc na molango te so asala eloko asala mpo na bino asala mpo na nga te oyo yango eza yesu nalobi keba soki kimbangu na bino aza na pouvoir botinda ye ndalandanga ti bino bokomi baporte parole ye mpo na nini botinda ye ndalandanga ozoki koloba mpe ata na molimo ya eglise ya kimbangiste motumo oyo okokani na motu te kuna bato kimbangiste banani soki akokani na motu te kasi botelisa soi-disant kimbangu na bino alandanga oza na liboma na motu na oyo omoni bato nyonso baozwa pouvoir nazodefendre jésus baozwa pouvoir likolo na bino soi-disant bachrétien oyo bolekaki kotuka oyo bozotuka ti lelo oyo bozokoka kodefendre yesu te nga na bimi na defendre yesu bobimi bobandi otuka ngo bopesi baantikrist oyo pouvoir nayebisi bino lobi eza terrible liboso ya yesu lobi eza terrible liboso ya yesu soit eza bino bachrétien oyo ya baprofete na baprofetese oyo ya mafia oyo bobima kotuka ngo bozosangana na miyibi ya budi ya kongo lobi eza terrible liboso ya yesu parce que bozokoka kodefendre jésus te mwasi moko boya bimi bobimi na bilobaloba defendre yesu liboso ya bato oyo bozokoka te
so bino bobangaka kimbangu oyo nga nabangaka eza yesu tala botika kokosa bato eloko bayebaki yango te banda bomwana nga nabotami balakisi nga bonzambe ya jésus nakoli na bonzambe ya jésus lelo nakomi mama mokolo lokola nga naboti bana na nga bakoli boyela nga soi-disant motu moko boyende na rdc kimbangu na rdc aza nani oyo bokotangela nga soi-disant kimbangu aza nani kimbangu aza eloko te mpa na nga nga nde yesu aza nyonso mpo na nga bokeba nayebisi bino bokeba mokolo mokili eza yesu mokolo mabele eza yesu ya golgoti bosala attention oyo eza te ya jésus moto akokanga te ya yesu aza te bokeba bokeba avant nabimisa mutu boye navanda na bino soi-disant bato ya kimbangiste nalia na bino namela na bino tobetana na bino mpe bagarson boyebisi nga ndenge okobota kokufa nabota bana na nga nyonso ti lelo bazali nga moko mpe nazali boza na eloko te yango wana nayebisi bino kimbangu na bino aza eloko te aza poussière epa na nga nga nde yesu aza nyonso mpo na nga parceke yesu aza nzambe oyo akelaki mbangu ata kimbangu ayebi bonzambe ya jésus ayebi yango ke yesu aza nzambe bokomaka yango na eglise na bino kimbangiste spesimo kimbangu aza motindami ya yesu lelo bolongolango ndenge nini baminibi mpo bomema bato ebele na lifelo nde satana atindela bino ke bolongolango noki bobanda koadore motu moko boaza ekelamu neti bino bokeba nga naza prophétesse ye mpo azalaki soi-disant prophète nde nayoka bolobaka bosala attention aza na pouvoir te likolo na nga bokeba soki aza na pouvoir bino bokoma baporte parole te botinda ye bosalaka invocation kekende kotatele biso mama na gerda soki soi-disant kimbangu na bino aza na pouvoir botinda yaya botinda ye aza eloko te bokeba nayebisi bino yesu nde aza nzambe yesu nde mokolo mokili oyo kimbangu ayebi bonzambe ya yesu bokeba na oyebisa bino bato ya kimbangiste bokeba bamiyibi bato ya lokuta bokomaka simo kimbangu motindami ya yesu bolongola mpo na nini mpo bato ebele bomema bango na lifelo te bosala attention bokeba boyeba nanu garde yango te aza nani mokolo mokili eza yesu kimbangu ata fournier pamba asala te ata nzinzi apamba kimbangu akela yango te pema oyo bozopemela wana eza ya yesu bosala attention ebandeli ya mokili ezalaki ada na eve kimbangu azalaki kuna na jardin de den ada na eve bazalaki banani bazali bamindele te wiyibi nyonso tu bosalela ye bamindele me bozokosana wiyibi ozoke kotanga ke efile ifafile bino nde boobanga ye parce que bino botiela ye motema bozobanga ye nga kimbangu aza eloko te liboso na nga oyo aza nyonso mpo na nga eza yesu bokeba makambo na bino lokuta boya nango eza teke motu nyonso to bando ogumbamela soi-disant kimbangu awa na rdc kimbangu aza eloko te oyo bozosala wana bokosa na bakonzi ya mboka bokeba solution moko eza nde epa yesu eza na maboko ya soi-disant kimbangu te parce que ezalaki motu lokola ngai keba. Merci, Nabandi Tozongi, évangéliste. C'est qui, hein? Il a passé. C'est qui pour il a passé parce que la réalité. Ok, merci. La réalité, Tozomona Lelo, ils ont babylé au mort et ils ont côté des autres ma casse l'église cœur du Christ. Parce que l'évangile où les apôtres batté on a Yesu présenté par l'apôtre atiki bango batiko ça la continuité na yango ba apôtre batté pe évangile qui répandit tout nati ndenge biso pe donc recevoir ngo lelo mais façon où ils allaient la présenter et pas na batu mususu na nde bakomo mema donc et comme le lo moya masano or que c'est quelque chose là que Christ a fait sa vie na ye mutakufa ba beta ba bomaye makile tanga a matiti na kasi ça sa vie na kozomona ke ekomi eko le monde moi masano on moi ba aventure mais or que ils ont concerné ba vie à batupé ils ont concerné voire même le ciel parce que l'objectif de l'évangile que nous prêchons peut ba apôtre ba théati ba continuer
Objectif nango est pour que les gens puissent monter au ciel, bah hériter le royaume des cieux. C'est ça l'objectif. Ok. Mais ce qui est commis dans la bande, le roi dans la bavantir, et ça va bien que Seigneur était tout bête penza c'était pour défendre bon maman le problème c'est quoi? Vous pouvez défendre Christ, mais si vous respectez les normes, les principes que Seigneur pour nous défendre comme il faut, automatiquement vous gâchez voire même atteindre musala ou asala sur la croix. Est-ce que Nzambe peut atteindre pas défendre? Bon, donc Nzambe kotinda batu ba défendre, oui, Nzambe a tchapé batu ba défendre, et non seulement, donc bon, même si vous défendez les Écritures, vous défendez déjà Dieu. Okay. Parce que lorsqu'on parle de la Bible tout entière, on parle de Jésus, on parle de Dieu. Pendant que tu parles, donc tu donnes un peu quelques explications, quelques éclaircissements dans ce qui concerne la parole, automatiquement tu es en train de défendre Dieu. Dieu a ta forme surtout pour accomplir quelque chose. Donc, si déjà au PC commis, au talissé que tu as là, commis et le bible, contrairement là aux Zoloba, automatiquement tu défends déjà Christ. Ma belle maman, parce qu'elle veut défendre Christ. Bon, ma belle est là. Dans quel sens? Là maintenant, je voulais un peu donner un verset, et ce verset, parce qu'on a glissé enfin que tu es décortiqué ma cambo par rapport à la vidéo notre Yolanda ya maman. Tout temps maintenant vraiment na mokanda ya 1 Pierre chapitre 3 verset 15. 1 Pierre chapitre 3 verset 15 ndé to yeba na lumière na makambo tozolinga tolobe. 1 Pierre chapitre 3 verset 15. Totangi, Bible le Bible, 1 Pierre chapitre 3, verset 15. La Bible dit, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect, devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Vous comprenez le verset, hein? Balobi, sanctifiez Christ dans vos cœurs. Bo sanctifier donc c'est-à-dire bo peto la bo bouli sankolo nzambe na kati mete manabino. Le kola muto azako se défendre mais essayer à se défendre na respect avec douceur pour la raison et espérance ya oye azo sale la tona o andimeli. Maintenant si ceux qui par exemple toye ce qu'on a kati mamotali vidéo, est-ce que c'est ça la manière de se défendre? Est-ce que les Bible les ont recommandé que le Seigneur te se défendre avec respect? Peut-être sanctifier parce que tant que sanctifier Christ dans nos cœurs, le Seigneur te a douceur. Or que douceur est un fruit ou est un cas de Saint-Esprit. Parce que selon Galates chapitre 5 verset 22, tu bandis qui t'a battu si ce fruit de l'esprit, donc tout le monde a que la douceur est dedans. Maintenant, si quelqu'un n'a pas la douceur par rapport à ses dires, par rapport à ses propos, automatiquement, il n'a pas sanctifié Christ dans son cœur. Donc, il faut sanctifier Christ dans ton cœur. Alors, si tu as sanctifié Christ, automatiquement les fruits de l'esprit, et il y en a quatre noms avec beaucoup de respect dans mon cœur, le Seigneur. Ma maman et mon père, maman, Tokoto, Landiwana, Alobaka, slogan, ils ont c'est sur la mitema. Dans ce moment, c'est sur la mitema, c'est mon voisin, la mitema, c'est qu'à sanctifier. Si quand on le baquet, par respect, on le banit, le malobani, Zambabé, tu as un respect vis-à-vis de ma source. Vous savez, ils ont la Babylone sous qui pour reprocher Moutou. Pour reprocher Moutou, mais n'andenge ya malam, mais n'andenge ya respect, n'andenge ya douceur. Parce que s'il y a le respect mutuel entre nous, parce que tous nous sommes des enfants de Dieu, je ne parle pas vraiment beaucoup plus des hommes de Dieu, soit des ministres de Dieu, mais nous sommes des enfants de Dieu. Pendant que au moni quelque chose, tant sous effistré, au moni eloko pardon, elingi tam susu ebungisa bana na Nzambe, yope lokola ozamwa na Nzambe, lokola défenseur ya écriture. Pendant que tu défends l'écriture, automatiquement tu défends Christ. Alors, ce qu'on pour apporter lumière dans ma cambouana, et sengeli siko ozana manière ya kolobela yango en respectant aussi les autres. Parce que pendant que la maman a eu une poster la vidéo, azosala nyonso tout azosala, bon, je ne sais pas si elle oublie qu'il y a aussi des enfants au bazotala babiloko wana. Bana bazotala, bamikolo bazotala, batandenge na ndenge bazotala. Maintenant so mwana azotala siko que non o aza servante, to o aza maman prophétesse, to o aza mokambi nanga. Voilà la façon dont
azoye bana ko répondre na bato mususu to na bana na nzambe mususu. Maintenant siko quel enseignement to quelle formation azokota na mito bana? C'est parce que à l'objet on a vidéo que bino vous avez basala nzambe vous s'associer qui pour boboaka Yesu quoi pour défendre Yesu vous kamati bo telemela kanda ni vandi wana parce que bino fallait vous soutenir mais bo bato bo telemela mais yazo défendre Christ. Est-ce que partant d'ailleurs na début na Christ oh yazo défendre wana tia na ba photo na ba voiture partout à défendre Yesu na ye. Siko Yesu na ye wana oye azo défendre na oye Yesu biso tozo défendre siko nani azo sala malamu na nani azo sala mabe biso. Bon, na ju par exemple, nde nazabo. Ceux qui n'a moni que mutu moko bwalingi abungisa bana na nzambe to alingi a injecter le comment pour et banoko tabatmakate également parce que la Bible nous dit que dans le dernier jour, beaucoup de gens ne supporteront plus la saine doctrine et se baseront à des démangeaisons et à des choses qui leur plaisent. Donc, Batubozana, temps donc le temps de la fin, c'est ça. Maintenant, Batubozana, pour ça, Babandakoyo, et je sais plus ça, bango, et je sais plus ça, mato, il a bango, docteur, n'a pas faux prophète, Lukaba, Bandasko, Koko, ça va faux enseignement. Alors, pendant que Bakobandako injecté par faux enseignement, maintenant, Bicho, Siko, Bato, oh, Tozo, Banako, Sale, la Makamnanza, Ndenge, et Sengel, avec Lucie, Ndetidon, Naïbo. Nakoye, Banako, répondre, tout conformément à la saine doctrine, conformément aux saintes écritures et avec douceur et avec les fruits de l'esprit pour être montuno surtout à Rolandango partout place à bénéficier de quelque chose et outils et pas dans la peau à édifier. Ce que ceux qui osent répondre avec des injures, avec la tonalité, autant automatiquement à ta région d'être et aux à côté. Ce que azo défendre Christ, ce que Christ c'est le Christ a tient dans la banderole, bilongi wana ndatende wana Christ to Christ parce que elongi wana ya teze elongi ya photo ya un artiste au kutu à se repentant na par rapport ya ba film na sala ka ba pesa mbongo sala film a monta tout na ndenge film ba tuno stu ba batala ka biso même ata ba serant to zara bana mike catholique ba banda donc ko tshela biso ngo tozotala ba film catholique atie tozokende tout maman la biso uta aller la pour voir même ata dans la film maman botinga maman tozotala le film wana et comme il a pas son bête à Yesu ba c'était selon ba Yesu ba bango et comme pas son bête ba c'était maman kaka Yesu abani bango ani okoma biso andi kolela na biso bato ba nota film passi lelo wa passi na motema wa ba beta c'était nzo ate mutaba ni atuna film akufi. Mais le problème principal n'est pas la maman. Si vous cassez, il y a Yesu azo défendre. Elle défend la photo ou bien elle défend les écritures. Parce que défendre la photo et les écritures, c'est deux choses différentes. C'est ça. Le problème est que pourquoi il y a Yesu bino boyo tshele kimbango ndo mona niati wana apeti biloko na ya lobi haliki kimbango. Bon, le problème c'est quoi? Ceux qui à côté tam susu na ba débat to à côté na ba conflit na bato baza na religion kimbangiste wana peut-être ils ont un problème na bango au Seigneur va gérer entre bango. Mais tant yo mais comme propriété, patriote, tout ça. Parce que je suis congolais. Na botami na Congo naza tisiko naza congolais. Puis na continuer toujours aux congolais. Alors ba événement eleka na kati ya mboka na biso donc ekoki jamais ko échapper ngai. Ekoki jamais ko échapper na tant bien même que na vivant na temps ya Simon Kimbangu te na mona été. Mais historiquement parlant, je connais qui est Simon Kimbangu parce que j'ai étudié aussi dans une école kimbangiste. Oh, vous comprenez? Na Tchang. Okay. Dans une école kimbangiste, na école où mini babanda représenter la Bible, bazo présenter la Bible, et puis bazo expliquer biso ba événement aussi dans la religion la bango biso. Voilà. Donc maintenant, par les explications on a banda ko zwa. Na école wana na tikala na komona te kuna place bango ba soulever Simon Kimbangu ba commissaire Nzambe parce que on dirait que
religion ezala se diviser en deux ba musuba kenda koto ba musuba kenda koto wana place na banda kotanga église de Jésus-Christ par son envoyé Simon Kimbangu place na banda kotanga yango wana ba banda pe ko expliquer biso ba makambo Kimbangu asala mais sans oublier que Kimbangu banda kosala ngo et non selon sa puissance mais il y avait une puissance divine donc c'est-à-dire c'est Jésus qui lui avait envoyé d'accomplir cette mission là on a na yebi banda kotanga na ba école wana siri wana na yebi bon alors so siko mamo akoti na débat na ye na bata kimbangiste mais nga siko lokola musa na nzambe éclaircissement on esenga na pe c'est que Simon Kimbangu fit un vrai prophète de Dieu parce qu'il a parlé de Jésus. Simon Kimbangu a prêché dans ce qui concerne les Saintes Écritures. Est-ce que maman a coqué le cas, papa Simon? Bon, koleka na baza manga ndemo siko yango siko ozomona ke place siko buzoba ezokota siko na makambo ya mwana nani ndi buzoba kasi buzoba pourtant yo komi na niveau ya se comparer okoma okwa ke oleka to muto ana lekio teto aza songolo pakala or que la Bible ezo sabiso na mokanda ya 2 Corinthiens Bible ezo lo ba ke donc biso esengeli te toyeba na ko se comparer nous-mêmes biso esengeli toyeba na sala ngote na ko se comparer au wala alekinga au wala kuna zabu non le problème est qu'il faut présenter ces c'est ça c'était pourquoi il a vu parce qu'il aime ce langage là mais ça clair pour ça là même ce qui ah mon sakola makasi ah yependa na kitalatala ngolo yependa précision il y a lobby qui déjà bêta Simon Kimbangu ye ce qui abeta Simon Kimbangu peut-être dans Simon Kimbangu mususu ya ndenge ya kindoki ah aya na Yesu alokutana Simon Kimbangu ya kutana abeta na façon ni il faut maintenant poser la question de savoir à cette maman là Simon Kimbangu bakutana na wana ya beta abeta quelle sorte Simon Kimbangu za o bazo présenter lelo akoniza le za Simon Kimbangu biso na to yebi na oyo yebi ya Simon Kimbangu na ko maman zo sala to ça pas kabela bato ya nini ya loyer motema boboto yo selon yo na nguya to pe na respect to pe na ko placer ya ko positionner parce que tokoko kokancho na papa kelanité hein oui effectivement mais sikoyo koki kokanaté na papa kelani nina aidina bala nina ba na madana bato bakotala yo mama wana waza mama na yo dans le maman nous les devons vraiment du respect papa Simon Kimbangu waza vraiment monument patriarche il y a église de réveil tokoko bango bongo yo koki ko placer nani liboso na cadre respect na cadre ya respect en tout cas papa Simon Kimbangu esengeli na classé liboso po aza un prophète oyo ayebana ko marquer basini à son époque a marqué basini oyo tina Afrique et ça la voir même en Europe na monde entier bayebi ki Simon Kimbangu ba démonstration Simon Kimbangu asala yango na puissance ya kole sumasia asala on a puissance ya bakokote na puissance zope ya kike se soit mais par la puissance de Jésus-Christ que Simon Kimbangu ayeba na sala ba démonstration asala au batuno su ba mona mais est-ce que ça nzo va ko défendre papa Simon Kimbangu parce que na moi pe mon ça nzo va défendre qui faut que sa maman garde mais poliment ABC faut faire très attention avec faut tout na so histoire faut tout na est-ce que les hommes de Dieu peuvent aussi parler pour honorer la mémoire de papa Simon Kimbangu? Oui maman le problème c'est quoi au monde biso nde toza musala na biso ezani musala na biso eza kondima grâce ya bato mususu c'est pour dire que aidi na bala yo lolonga neti ngabo na mona aidi na bala te mais histoire ya aidi na bala utikalati ezobeta malelo basoni kafuta babeta yango bapotre mbiye et tout consort nde yango eza histoire wana esala ke biso pe to comprendre qu'en tout cas c'est lui qui a amené le réveil au Congo c'est l'apôtre Aidi Nabala maintenant toujours reconnaître que grâce à Moussala Mounou ya sala pour le pe biso pe to za don na kata réveil de la même façon que Seigneur to reconnaître que Simon Kimbangu pour Simon Kimbangu aza prophète ou a marqué époque à sala ba makambi ya ndenge na ndenge et Seigneur to reconnaître Simon Kimbangu la prophète s'il s'agit na kata église de réveil to le belaye oui nous avons ce droit-là. Il y a ce n'est pas grave. L'église de réveil beaucoup mais papa Simon Kimbangu. Oh, tout le papa Simon Kimbangu azaki prophète oyo asaleli kolo sumasio biso beto zo salé. Ce qui ndé azaki na religion mususu
abandonner donc au salaire état monsieur combo ya bakoko voilà peut-être on peut donc s'abstenir pour na ko et tant que le combo la bandana au salaire combo na Nicolas Sumasia c'est bien na ngina ba selelo to la nana statut yo basali pour na honorer papa Simon Kimbangu to ka appréciation na bino basali na Nzambe ba pasteur c'est vraiment besoin qu'on mettre en valeur total la statut on moka et saleli papa Simon Kimbangu Régie avant Congo longola loboko na litama bangusa mai na miso tika bisenga senga ya kolula bikolo mosusu pesa Félix Antoine Tshisekedi maboko poto tonga mboka na biso Congo na nzela ya union sacrée na losambo tokolonga. Oh toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Ingénieur Edi Kabé à la main de l'Éternel, prions pour ce beau pays. Et pour le président Félix Saint-Chrétien. Nzambe na Isaac, Nzambe na Jacob, Ozali Nzamba Israël, Lelo toko yembo Nzamba Congo. De retour sur ce plateau, na banza Olandi statuana. Est-ce que selon you, bino ba pasteur bozaka derrière tout acte? Il y a un esprit. Mais il y a un petit esprit. Il y a un statut Simon Kimbangu. Tu fais la mission. Les statuts normal. Nous avons une nécromancie. L'esprit des morts. En tout cas, merci beaucoup pour la question, Tony. Parce que vous savez que l'agneau, surtout, derrière chaque chose, il y a un esprit qui l'anime. So na toujours le belande tibo toujours ça la émission toujours dans la caméra na biso ezana ou les filmer biso pour bâtir surtout dans le monde entier ba nota la biso donc ils ont esprit ils ont animer caméra toujours ça les parce que elo union surtout na yo so maman elo union so dans na obi nyonso ezala toujours lata ezala nyonso toujours lia ezala tout toujours mon ami tout ko toujours kumba derrière chaque chose il y a un esprit. De la même façon, quand on va saluer statut, il y a Simon Kimbangu, oui, pour l'honorer, bibliquement parlant, il y a aussi des gens qui ont soulevé, érigé, voire même à tabac statut. Nous avons à l'exemple le rôle il y a Jacob. Jacob, pendant que Rachel a mis donc c'est-à-dire Benjamin, après la naissance de Benjamin qui est appelé en d'autres termes Benoni, la Bible dit que Jacob érigea un monument et dit c'est ici le monument du sépulcre de Rachel. Donc Jacob a présenté un monument à Rachel pour bâtiment se battre la nuit. Alors dit c'est ici le sépulcre du monument de Rachel qui existe jusqu'à aujourd'hui. Donc a présenté un monument à Rachel pour bâtiment se battre la monument. Après tant de monument, pour se souvenir de quoi? Pour se souvenir de deux choses qui s'est passées. Donc, c'est-à-dire la naissance du fils et la mort de la maman. Donc, monument, on a automatiquement et peut se souvenir et pas la montre. De la même façon, c'est aussi le mystère de la croix de Golgotha. Si tu as la Golgotha, tu as directement, il y a un événement, et c'est pas ça qui te donne à Christ, il y a la naissance, il y a l'église. Bon, voilà, moi, que non dans la terre, on a été sur les plans prophétiques, tout ce qui on a toujours parenthèse, on a tout kangi, mais tout le monde a makambo. Ce basu monument bâti, il y a Simon Kimbangu, et ça pour Salani, et ça pour Batouba se souvenir. Tant que mon total a ah, même à Tabana, Yabana, oh, on a Bagoyaka, soit à Tali, directement à comprendre que ah, Simon Kimbangu, un grand prophète, à la Salagabo, à l'époque, et à l'époque, on a né, on a tango. Donc, monument, on a fait ça directement souvenir pour l'histoire de Bounate. Mais si on a fait ça, pendant que bâti monument, et comme et le a adoré, ndenge bandeko na biso au basala na église catholique. Que beaucoup n'a pas problème et au besoin monument au quoi il papa Simon Kimbangu il a prophète amnyene au sein de na Congo au tikana au ndeni miracle ko kipo ça matin na kana automatiquement soto koti na kata babilo wa bongo les places mabe kota
mais ceux qui ont toujours na souvenir na événement les cas au Simon Kimbangu Sala là en tout cas j'accepte naza pe ko louer vidéo wana pe nazo pe ça vraiment matondi mingi pa na bato basali po ezala bana na biso ba bosa na te histoire ya papa Simon Kimbangu azalaki un prophète oyo aleka na mboka na biso place ana mabe ezate mais ceux qui ne komi ko adorer nde place yeke bon ceux qui papa Simon Kimbangu azanzambe wana siko place on est ce que tu kanate place tu kanate amana parce que Jésus-Christ lui-même dans le livre de Matthieu chapitre 11 verset 11 on lui a parlé de Jean-Baptiste alors qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit na ba prophète ba botama na babumu ya ba maman na mona prophète ya munene te lokola Jean-Baptiste. Jésus a tombé Jean-Baptiste a tombé pourquoi parce que ezalaki na mission au Jean-Baptiste sengeli ayebana ko accomplir lokola salaki yango parfaitement automatiquement Jésus peut sengeli na tourna sani a tombé Jean-Baptiste. Quelle était sa mission? Sa mission était ya koyebana préparer chemin ya koya nkolo sumasia pe ya koyeba na kokota bato na kati ya repentance oyo baprofete oyo baleka basala te nde Jésus akumisaka ye mpo na kolobela Simon Kimbangu lokola un prophète un grand prophète don na nini Congo wana na kondima mais soki kokomisa nzambe wana place onde na otelemela yango na koboya yango mpe na kotikala kondima yango te banda lelo so ti mokolo nini parce que esenge tolongola nde basentiment ndenge bandeko na biso selon yo l'homme de Dieu yaka mutuna tozomona bachinois baza kose développer soki otuni bango basambelaka baza na religion na bango banda kotala même documentaire mokolo wana na Corée je pense oyo président mongo azalaka mwa colérique wana bango baza na lolenge na bango ya kotambola sur le plan spirituel kokende pe na ba Chine ba Inde baza na religion na bango nzambe na bango basambela siko soki lelo balobi ke Congo ekoma na religion moko biso tout tokomaka kosambela religion moko tolandaka lokolo moko nde basalaka gauche gauche eza gauche so tolanda religion nini oyo tokotia na Congo mpo mboka na biso ese développé nayebi ke mpo na question tuni eza question moko tellement pertinente et eza question moko très compliquée pourquoi nalobi bongo parce que soki toyi tokóma na système ya oyeba kozangisa bareligion nyonso ekóma religion moko wana sikoyo tokómi sikoyo na guerre mpo toyeba sikoyo na kokóma vraiment na badon na suka vraiment pour makambo nyonso tout selon sur le plan prophétique oyo elubama mpo ekóma vraiment na suka na yango parce que na makambo etali ndeti lokwa bareligion mutu na mutu mpo bible mboka na biso noyo parlons d'abord de la République démocratique du Congo. La RDC est un pays laïque donc c'est-à-dire nous englobons plusieurs religions. Ce qu'on a quatre religions dont tous a englobé mutu na mutu aza na confession aza na foi na place où yemo anima amona ke awa esengeli na sambila na kende catholique to na kende réveil ce que comme ça sangisa yango nyonso na bibo ti ba ozolo ba pays laïque eza po ba bavanda ki ba tchebwana na bango ba Congo ke to za la pays laïque comme pe ba code ba constitution ebele oyo batia bongo lango ba article ebele bongo ma nango bato ya komaka échange nango soki lelo bato bavanda bango babino to ko changer to la Congo na pays laïque bato ba député pe encore ba député na bo voilà donc ba député pe babino va voter yango eleki siko ba ye nango to sa religion moko au Congo sambela to ponani parce que awa ndeto na laïque na tangela yo tozana kimbangiste catholique réveil protestant orthodoxe tozana islam tozana nani église des noirs alors voilà pour nani tozana ka secte église wana tokende wana. Normalement, comme on a chrétien, n'a jamais on se plier dans quatre religions. Ce qui est bango, on a quatre christianisme. Voilà, là je peux accepter parce que les personnes on se retrouver. C'est égoïste, hein? Non, les gens sont égoïstes parce que
le chemin, la vie et la vérité, c'est dans Christ. Mais lui, alors, si tu es en dehors de Christ, vous avez en pratiquant l'église de Jésus qui passe souvent, il y a super Kazan en 4. Église catholique libérale, on peut Jésus. Awa orthodoxe, on peut Azana Yesu. Pourquoi on va s'incliner? Donc, ceux qui sont à la bongo, en tout cas pour nous, ceux qui idée on a évolué, même à Tanzanie, on a rencontré idée parce que évolué na ocha batunyo so à l'aise. Pour ndinga na zabu, en tout cas pour na qui nous semble là qui nous sangana que par exemple, toujours là exemple que basangi sinyo surtout ba bon ça va, biso no surtout que ni na catholique. Siko ndande na zabu. Merci beaucoup, nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin de cette émission. Que Dieu nous bénisse. Papa. En tout cas, merci beaucoup. Bien aimé dans le Seigneur. Bino baona surtout bozolanda biso balamia les Nazaréens. Na dit que beaucoup banda toujours que bénéficier na biloko ya malamu ba émission lokola ona maman na biso la princesse Tiffany. Et je sais bien que tant que bozolanda makambo bozala perdu te. Vous allez toujours concentré dans ma cambo toujours de la bino na Christ toujours présenté bino parce que Christ n'a pas chemin à sa vie à sa vérité royaume des cieux et ça na nzela moko et ça collé sur masia boye bana ko la frapper te na ba va au non se bozomo na o kinga na sali bo kinga na zomi bo botika la toujours na foi au bozana on peut battre la yango de façon que soyez le loto lobby ou bana ko hériter royaume des cieux. Donc c'est ça, et Seigneur qui n'a yébissé pas na biso surtout, au bande de se place bozolanda biso. Et en plus, si au besoin, appelez-moi dans mes deux numéros, plus 243 80 86 66 327, plus 243 80 86 66 327, et 82 25 111 98. 82 25 111 98, que le Seigneur vous bénisse. Merci, que Dieu nous bénisse. Soyez bénis abondamment. Nous sommes arrivés à la fin le 22 juin, tous en Akati à Bruxelles. Donc, Bande Koboya, Tokumisa Nzambe, na concert, Maman Tiffany Rosala, a co-presté. Na Bande Konya sur l'émission, oui, était déjà, tous en amenant dans quelques semaines, tous en a pour Nabino, aux en a témoignage, aux en émission, aux en a le Cambo, au Lingi, au Pisa, tout ça là. Nous sommes là pour nous, pour vous. Restez branchés. Ciao. Mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangata Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Bana kitoko koma mokondima atako babakola ki mafuta na musakolima lelo ya yobolingo bateli le Nazarien. Pamboli oyo mona na katembeni mama kandela